Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir. Bandeko nyonso mbote pe nzambe apambola bino. Kimia ezala na mabota na bino. Toujours Kongo alenga mona fumu kimbangu. Nzambe apambola bino qui dit Shora de Soulangar. Bandeko na ngai ya solo bandeko vraiment pasi pe mawa. Pasi pe mawa mingi na bandi na nsima na nga bozali komona bafoto mingi bakoyeba te kasi ya solo bandeko pasi ezali bongo na libota ya alanga nzembo. Alanga nzembo oyo toyebi biso nyonso tu na kombo ya Jibe Mpiana. Jibe Mpiana papa chéri. Jibe Mpiana papa chéri oyo biso nyonso vraiment toyebi ye awuti kobungisa oyo aye mwana ya mwasi. Yango bomoni bandeko nayeli bino foto oyo ezali bongo ya mama na biso Nicole Longondo oyo toyebaka bazalaka Miss na 1991 donc 1991. Mama Nicole azalaki mwasi kitoko nzoto mike donc kosakana te elenge mwasi ndenge boza komona ye wana. Mama Nicole Longondo tomona kaka bunga na se namonanaka lisusu te. Bato mingi bayebaka ye lisusu pe te. Me biso toyebaka makambo ya mouvement ba orchestre ba ndenge yalaka kaka ba wenge muzika parce que tozali génération ya wenge. Biso toyebi wenge malamu. Toyebi wenge malamu. Bandeko na ngai mama Nicole azali kolela mwana na ye na kombo ya Océane Mpiana. Bandeko biso nyonso na mokili balobi ke moto akotikala éternellement azali te. Tolela na oyo bazali kolela. Mama Nicole azali kolela pasi esali na motema mwana bimaki boyebi ke kobota deja mwana kokolisa mwana selon nde toyoki basipson. Mama Nicole Longondo bandeko azali femme intellectuelle ya kosakana te atangi baklasse. Mama Nicole Longondo akolisi mwana na ye na éducation. Mwana oyo boza komona Océane Mpiana atangi baklasse na ye. Grâce ya mama na ye, lokola azali bien éduqué, alakisi mpe éducation wana epai ya mwana na ye. Boyebi bamusicien babotaka na mipanzi, me kolandela baswe ya bana oyo babotaka na mipanzi, bato balandelaka yango kaka ezali bamama. Soki mama ozali forte, mwana na yo mpe akozala na éducation ya malamu. Donc mama na biso Nicole Longondo bandeko na ngai il faut to féliciter ye, mais pasi lelo azangi oyo aye fruit na ye oyo atialaki motema. Bandeko na ngai nayebi ke biso na bamilie na biso bakongolais toza makasi na koseka, toza makasi na kochola, kasi ya solo bandeko liwa ata obeti yango nsangi ekokomaka kaka epai na yo. Yo moto oza koseka, yo moto ozali kochola. Mama Nicole Longondo keba tala mwana mwasi oyo ndenge akoli. Toza komona ye kaka na bavideo aza koyemba na baeglise, tomonaka ye na bavideo ke jibe azalaka nango nango na France, toza koyoka tozali komona. Me kasi ya solo bandeko mwana abimaki malamu ndenge mama azali kolela. To monopolize maloba te, toyoka ndenge mama Nicole Longondo na mikro ya mama Marlène Kasanda ndenge abengaki ye
na mwa quelques secondes oyo basololaki na pasi oyo azalaki nango, mais quand même arépondaki kaka mama Marlène merci mpe na audio na ye ndenge asali tomekaki kozwa yango extrait wana mpo tomeka mpe kosala balance ya kocomprendre toyebi ke ya solo ezali baémotion osalaki ye ntango aza koloba yango, mais kasi ya solo bandeko tolanda audio, on se retrouve après. Allô, bonjour. S'il vous plaît, Naza petite sœur à quartier d'Angélie, Nicole. Je viens d'apprendre une nouvelle là, j'avais même pas réalisé. Je voulais savoir si c'est vrai, est-ce que Océane qui en a été décédée. Papa Nicole. Ya Nicole. Océane qui en a coupi. Oh non, c'est pas possible. Non. Ma fille. Ya Nicole. Ya Nicole. Ya Nicole, akufi na nini? Batuti mwana lobila kwati mwana na ngabandeko. Oh. Na kwati mama. Non, j'ai la chair de poule. C'est vrai. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Ya Nicole. Non, Océane. Abeli na ete loko te basutie na voiture na poto awa. Marlène, bonsoir na Marlène. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi audio oyo ndenge Marlène Kasanda ndenge abengaki mama Nicole Longondo na ndenge ya baémotion azalaki nango ndenge mwana aute kozwa sango ya mwana asali accident. Mwana autaki na sport kozonga na ye po azonga na ye na ndaku na bango, donc azalaki na baninga na ye oyo basalaka na bango sport na kati ya fitness na bango, donc bazalaki kuna bazalaki basilisi ntango so babongisi mwa suki na ye na toilette, mwana bandi koya nzoka nde liwa bandi kozela ye. Bandeko nazosala émission oyo na baémotion mpo naza papa ya moboti. Soki oza papa ya moboti to okozape émission oyo, mais soki ozali papa ya moboti partage émission bandeko, il faut sala yo pasi. Mama moko te botala Jibe Piana ntango mwana oyo abotamaki, esongo oyo Jibe Piana azalaki nango ntango Océane abotamaki Jibe Piana na bebe na ye, bomonaki ya solo Jibe Piana azalaki na esengo ke mwana na ye abotami, tala bango wana. Donc bozomona ke no ya solo bandeko vraiment ezali pasi pe mawa mingi. Botala Jibe ye wana na mwana na ye. Bozomona ke Jibe azali na plaisir ya mwana botami bebe na ye. Ayebaki te ke lobi mwana kokoma na 27 ans, bongo mwana wana kele kokufa na accident grave boye. Mwana azali kokatisa awuti na ye na sport, azali koya na ye malembe na makolo. Donc c'est que place asalaki accident na place bango bazalaki eza mosika te.
to azoka kozwa bisi to alinga zwa eloko nini. Bandeko na ngai, mwana azokatisa biso tokumbaka, toyebi ndenge tokumbaka. Ntango oza koya okomi deja ozomona liboso na yo na volant, ozomona ke no marche ya bapieton ezali batya basymbole ya bapembe tututu wana, directement okodimine deja vitesse na yo. Et puis déjà place batyaka basymbole ya bapieton, toyaka toujours na voiture, tozalaka toujours na vitesse ya 30. Tozalaka toujours na vitesse ya 30. Alors oye kopesa ke batu oyo chauffeur oyo atuti Océane Piana bautaki mpe kosala coopération na bango ya makambo na bango. Bongo nsima ntango eyindi bakimi, alo fo bakima bazala mosika mpo basilisa masolo na bango. Alo nzela bayaki nzoka nde nzela oyo Océane mpe azali kokatisa. Bandeko tala diable ndenge asalaka. Mwana bato asambelaka makasi. Je pense pas mwana wana Océane abimaki na ndako na bango na tongo akomisaki nzambe te. Mama na ye asambelaka. Bandeko na ngai, voiture wana ye etuti mwana wana na marche pied ya piéton. Donc ntango etuti ye na bapina liboso, alors chauffeur atelemi te, lokola azalaki na vitesse directement, deuxième bapine eza na nsima na arrière ya voiture, eye komatela lisusu mwana na nzoto ya mwana. Donc mwana azali directement déclassé parce que voiture ezalaki na vitesse moko na niveau moko ya kosakala te. Donc voiture ezalaki na vitesse ya makasi. Voiture ezalaki na vitesse ya makasi ya kosakana te. Donc bandeko na ngai, pasi pe mawa mingi komona ndenge vraiment mwana na biso Océane akufi liwa oyo esali bato émotion. Bato utu balobi moya koyeba corps na ye so azalaki na identité te ezalaki pasi. Bandeko tozala na douleur, totala nano makambo ya miziki te. Miziki oyo ya wenge toyebi ndenge fonctionnaka, me biso toza kolobela lelo na émission Bokoka Bayindo, toza kolobela la mort de notre fille, mwana na biso, liwa ya mwana na biso Océane. Ça fait mal. Mwana bimaki malamu, mwana kole atangi ba classe na ye, mama na ye atangisi ba classe kitoko, akomi te na niveau moko doki vraiment ya kitoko, lobi po asalisa siko baparent na ye. Yango bolioki na audio, mama aza kolela bayibi ngai mwana. Nani ayibi mwana ya mama Nicole Longondo? Point d'interrogation. Bakongolais bakolobake jibe, nani Zulu, nani Zule makufaki, ndenge nini drumer akendaki, danser akei, jibe, mais jibe sege, Zulema, sege. Bandeko na ngai, biso tozali bato, tozali komona mokili ndenge nzambe asali moi sanza minzoto. Biso tozali bato, tozali kotambola ndenge nzambe asengi biso totambola. Mokili ndenge toya bato na bato bazali na ndenge na bango. Premier dossier na biso oyo tomemaki mokolo lelo po tokota na deuxième sujet ezali ke mama Nicole Longondo, mes condoléances mama, nzambe azala afortifie yo, apesa yo makasi parce que souci oyo biso tozali nango mama, en tout cas biso nyonso atake baboti tozali na pasi. Tozali na pasi mama. Nzambe ayamba molimo ya mwana na biso Océane Mpiana esika azali, molimo na ye ezala ya kotelengana te. Nzambe ayamba yango mwana batu tata nzambe moto atindaki na mokili mama Nicole.
mwana wana obotaki ye na pasi, okolisi ye na pasi, mwana wana akozala jamais na prison spirituelle. Il faut azala libérer molimo na ye, ezala na kimia epai ya tata mokili nzambe oyo akeli mokili oyo, ayamba molimo na ye, nzambe ayamba molimo na ye, mwana bato aza innocente, ayaki na mokili mpo asala oyo aye mpe vie, nzambe ayamba molimo na ye, nzambe azala na ye. Ya solo bandeko, tokoti na dossier na biso ya mibale. Dossier ya mibale ezali likambo etali bamusicien. Bandeko na ngai bakongolais, mbote na Clara de Bruxelles, nabosani te Alexis Champagne na kati ya Bruxelles, Anise Mondele. En tout cas, merci mingi na baya ya tout boza na kati ya Bruxelles, Serak Nzangala. Bandeko na ngai, likambo ya bamusicien, il faut tokeba. Il faut tokeba, tokeba, tokeba. Wenge muzika eza orchestre esalami na ba 88, ba 87, 88 tango wana deja wenge abandi biso toyebi ke biso tokuta bumbu bana gal, biso toba ba galwa. Tozaki na orchestre na biso Gal Mushashino. Ba na moka ba periode ndenge moka na ba wenge. Gal Mushashino, biso to beta pe na wenge na ba veve santé tozoya. Biso to donc orchestre na biso to salaka na bumbu Gal Mushashino. Wenge muzika tango ebimi ngai bandeko na ngai na yebaki wengi. Po na tangi premier primaire ti 6e primaire na ngai na laiki. Laiki oya inga wana. Oya sima ya commune ya Bandal nga na tangi wana. Premier primaire ti 6e primaire na tangi yango wana. Donc na yebani na Bandal. Nayebi mamasa na nga moso ya Bandal. Donc nayebi wenge. Basera ba mongemba tozoya pa raja kula donc vraiment en tout cas ba couloir no surtout donc ya Bandal toyebi yango. Wenge muzika bandeko na ngai tango ebimaka nga na kobetela bino lisolo. Tango wenge ebimi bandeko na ngai concert moko wenge abetaka na nzele na ba 88 89. Première fois Bokechu première auti mikili aye na Kinshasa ya juke mbote na yo yango to pesa ke respect parce que Bokechu première asala makambo ebele na mboka na kosakana te. Première fois na ye ya juke swede ya Bokechu auti poto ye moko Bokechu aye na Kinshasa babetaka concert na nzele. Concert wana wenge muzika pa betaka ngai nakenda yango na masalanga Francis Daluman tokendaka yango na Henri Papa Veki Tata Mbo TV sikozali bandeko tokenda concert wana na kati ya concert bana ya bumbu toyaki na famille moko zaka na bumbu babosani kombo ya ba petit sœur na biso ya bumbu wana bazalaka pe wana bayaka bango 3-2 donc couple do bayaki couple moko donc leki na kulutu bana basi bamema na mwana mosala na bango oyo ya liboso wana amemaka pe fiancé na ye ifale babala na samedi ya concert te me oyo koya po basala mariage na bango bandeko na ngai concert wana bakendaka biso no tokutanaka kuna na nzele eyaka plein en tout cas génération basere wana vraiment en tout cas ezalaki deux fois te ngai nautaka sefa forme mpe kitoko nautaka sefa batriple ya baweston do nakitaka mpena bien toye mpena concert wana bandeko na ngai concert ntango esilaka na retour ya concert wana Bokecho abeti wenge mpe ebeti retour ya concert wana bandeko famille oyo na yo to cité bino
na to sitele bino pardon bandeko bango nyonso bakufa na accident bango tu siko na kati ya jeep ya voiture oyo garçon alingaka bala aza kokumba bakotiaka basiste na bango oyo andofanda lingwala boye biloko moko ya bongo biso nazoyebi soki bandeko ngai na monango basiste ya wenge wana azalaki na kati ya jeep wana bango nyonso bakufa na accident wana mutu abika azalaki te papa ya bana wana donc aperda mwana na ye ya liboso ya mwasi ya mibale epuis na mwana mosala na bango ya mwasi bango misato bakufa na fiancé ya mwana wana ya liboso oyo azali kokumba na basiste wana bamemaka bakufa na accident wana bayaki kokota na kati ya jeke donc omoni bajeke bavoitire ya bajeke oyo ebwaka mabele wana ezalaka na baspace na nsima sikoyo bango baye kokota na kati ya jeke wana donc jeep likolo nyonso to ya jeep wana bandeko elongwa ekatana bato tu bakufa do na bumbu tolela bibembe na kati ya lupango moko 3 bibembe na mwana mosala wana balela ye wana balela ye wana ebembe ya bazise wana na lingwala bamisa wenge bakenda te baza na droit koya te bana lingwala batomboka mabe bana bumbu babia wenge mutu elekisi bango wenge bana lingwala wenge mutu elekisi bango wenge bato na bato baloba na ndenge na bango kote mosusu te mpe ezala papa ya bana yango azalaki mutu basiance occulte makambo ebele alekisi bana na ye donc ekomaki vraiment bandeko na kati ya matanga wana nayeba kutu général de fois opo ayaka matanga yango donc bandeko na ngai tolela bibembe wana ekundama eleka mpe kaka ndenge wana silence donc mpona kolobaka ya solo bandeko bamusicien oyo ya biso ya Congo eza kaka bamisa Congo te kaka bamisa Congo te bamusicien africain bamusicien ya monde même baaméricain musique etambolaka toujours satanique soki olingi osala succès en tout cas il faut toujours oleka kote wana bango moko bayiba kotango il faut kaka oleka kote wana donc yango ozomonake bandeko na ngai makambo oza koleka na milieu musical vraiment ezali mpasi eza mawa mingi eza mpasi mawa mingi mpona bamusicien na biso mais biso population biso peuple totalaka miziki toyebaka yango ke miziki c'est le diable bato bateyaka liloba nzambe balobaka yango satan azalaki ye moto azalaki chef ya chorale ya miziki oyo eza koyembela nzambe donc miziki oyo ozali kokende na mokili lelo mpo osala succès nango en tout cas il faut toujours oleka kote ya diable ezala bato baza kobeta miziki ya bagospel bango tu balekaka kote wana bango tu donc miziki toyokaka yango kaka toyoka maloba moto aza koloba maloba ya malamu toyoka tolanda ye mais bavie prive ya bamusicien bandeko etali biso te etali biso te soki otalaka miziki ndeko kolanda vie prive ya musicien te o misebo asali likambo boye yo landi o misi asali boye yo landi te yoka kaka miziki na ye soki oyoka na yo oyoki me vi na ye kokipe yango te o nga nalingi nga nde nazala gaulois
makambo faire akosala ngai en tout cas faire soko meki na faire omona te. Faire aza na vie privée na ye etali yo te, aza na mwasi na ye, aza na bana na ye, yo mpe soki na mwasi na yo zala na vie privée na yo na mwasi na bana na yo. Fali aza na vie na ye, lelo tomoni akomi na ye mokokoli akati kovo, eza vie na ye eza vie na ye oyo mpe lobi lobi tokoyoka ya Fali ekozala mpe somo. Donc bamusicien baza na bavie na bango, vie na biso toki kolanda biso toki bana ya ve bokul tigala Zureta bambote na yo pièce maîtresse mikolo babalasiaka kaka tigala Zureta mbote na yo Willy Misaka Mpangi, Willy Misaka Mpangi babosani te kama mvwama le correcteur bana association eroga lisungi mbote na bino bamama tosepelaki na bino na arène bosalaki biso plaisir moko ya kosakana te na bosani te Sandra la Grande, Sandra la Grande, merci vraiment na espace opesaki biso vraiment nzambe apambola yo. Donc bandeko na ngai po tosisa masolo na biso vraiment makambo oyo ya Jibe Mpiana esali bato pasi pasi mpe mawa mingi komonaki ya solo Jibe Mpiana abungisi bato ebele na espace kaka ya 6 mois. C'est vrai, bato wana baza na bafamille na bango, mais lelo ekoti sikoyo na ndako mpenza propre ya Jibe Mpiana ye moko. Botala elongi ya mwana. Botala elongi ya mwana, bomoni mpenza ke c'est photocopie de son père. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, maman Nicole Longondo, Nzambe a fortifié yo, Nzambe apesa yo makasi, toyebi ke eza facilité kobungisa mwana mokolo boye, vraiment en tout cas, tozali bato. Nzambe ayeba na kozwa soin spirituel ya mwana na biso, Océane Piana, Nzambe apambola ye, azwa ye molimo na ye ezala pembeni ya tata Nzambe, mwana batu ayaki mokili oyo Nzambe mutatindaki ye. Merci na JF Fonge parce que soki ezali ya solo ye mutu adeklaraki mwana oyo ntango azokola ntango azalaki mwana moke boyebi ke ya solo ezalaka nango makambo mikanda biso nyonso tu toyebi yango na France partout ezalaka en Europe soki mutu aza na possibilité ya kodeklare mwana na yo akoki kosala yango mingi mpe bakoma kopesa mbongo afuti mwa mbongo mpo adeklare mwana wana na kati ya libumu ya mama ke mwana wana azali mwana na ye eza problème te. Nzambe apambola mosala ya Nzambe Jeff Fonge na mosala oyo asalaki mpe napesa mes condoléances parce que en tant que musicien, en tant que serviteur de Dieu, Nzambe apambola ye. Mais bandeko na ngai vraiment nakosa bino te sango oyo ekomeli Jibe bandeko ezali pasi. Un papa, un maman, un parent, il faut ça les passe. Il faut soigner. Vraiment Nzambe apambola bino. Ba musicien bandeko nyonso to tokeba bino bato bolandaka ba musicien na basima. Biso toa bato ya cooliste. Tokota ba miziki ya wenge wana, tokota yango, toyebi yango. Tokota miziki ya viva la muzika. Lelo, tokoma ba parents, tokoma kotala kaka. Toyebi. Mais, en tout cas, il faut faire attention. Kozala malanda ngombe ya ba musicien te. Tika ya sala vie na ye. Ou bien, yo mo po yebi je na yo, yango kote na makambo wana. Tala mama abato, tala mama Nicole. Tala pasi, bomoni audio na ye ndenge aza kolela. Pasi esali na motema, pasi. Nzambe apambola bino en tout cas, merci mingi na bandeko nyonso tu, vraiment en tout cas nasengi merci. Merci Nzambe apambola bino na bosani te TV Colonne D.
Max Bayuba, Colonel Bonabo, Bambote Nayo, Didier Masuki, Mobali Amandefo Pembe, Motema toujours, il y a Super Anita Lelo, moi sur la télé Misaka, Mato ya Bamboa, Mbote Nayo Siko Zali, Nabosani te président, il y a association Eroga Lesungi, Eugène Banangisa, Namolonga Naye, Maman Nabiso, présidente, Maman Nabiso Mi José, MG, Banangisa, Nzamba Pambola yo, Maman MG, na kati ya France. En tout cas, merci mingi na bosani to ya ngai Pauline Beyoncé, motema ya Kongo alenga Nzamba Pambola ye pe, ye moto azosalaka lelo bomona mabundi boye. Merci vraiment na balanga nzembo, nasengi mes condoléances na famille musicale mobimba. En tout cas, JB Piana, Papa Chéri, Motopamba, de la Patria, Azana Bakombo Ebele, vraiment, Azali na pasi, pe mawa matanga o ekweli ye, vraiment, en tout cas, bandeko, consolation, Azan Afrique du Sud, na ebite soki azui pe popo a rejoindre famille kuna na kata France. En tout cas, sika Azali, Azala toujours na courage. Vraiment, en tout cas, bandeko, pasi pe mawa, en tout cas, abonnez-vous, abonnez-vous. Ba émission ezongi na kati ya Congo Alenga TV, YouTube ezongi. Abonnez-vous, partagez émission. Bandeko toko bete na bino masolo, mikolo koya na makambo tele pe ba miziki o biso to mona o to yebi. Toko yela bino mikolo koya, histoire ya Victoria Eleison. Na ko expliquer bino ndenge Victoria tango bautaki na maki na njili bayaki kovanda na bumbu chez tonton Mire ve na ngai que son âme repose en paix. Émission tokobetela bino mikolo ya dimanche koya ya Victor Eleison na betela bino lisolo ndenge basalaka maki na bango na kati hotel ya tonton Mire, makambo nga na vivaki na bango en tant que pire petit ya tofla kitoko shora de sulanga. Nzamba pambola bino tokutali bongo dimanche prochain.